Producteur ni nango. Fallait pour passer les maisons de production à produire venaye. Est-ce que t'as fait les là? Hein? Qu'est-ce que vous fait les m'a proposé que veille à ça là où à la petite nationale là sur la petite là fait les ah bien. Mais depuis fallait pour pas produire nga bango ba communauté keba surtout faire comme keba. Keba par rapport à nous nous sommes responsables Fabrice Mola trop de cas zaina mon envoi mbongo na mbongo rachina ibaka mo sa valeur faire comme keba ne on a tenu que débit tant on demi fallait c'est que faire ba au final et comme on a rando au final ngandine na sala que pas faire été il m'a jamais proposé quelque chose on na boya osala la carte groupe na ndinga zali on ba misela nga bazali on ba petit nga la format bazawana dans la danseuse ba bina ko ne pas ba bina pas na ba uté pas na ngai à cause de la poignée. Il est devenu jaloux pour lui, na wera, na son ajibé, na son papa Wemba, na son Kofolomide, na son Batunyaso. Au côté de même nous disons que moi je suis pour tout le monde. Et le premier artiste congolais, ah ça n'est pas manqué pour ne connaît artiste à produire nga. Na yebite so ki yazaki na mbonga produire nga na boya ki na yebite. Parce que produire monter c'est pas facile, il faut avoir l'argent. Et petit Fally, il a l'argent, il a osé me produire. Fally pour pas DiCaprio. Na yena Angola, on a Luanda petit nanga au carton Angola, au lingo poma lukapa. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngendo qui tape. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on a Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Merci fidèle internaute et merci de tout le Narabiso sur Congo Promo. Bonjour, bonsoir na de tout ba RT écouter la bino. Je suis toujours là votre simple serviteur Migeni ma papa Ngeli. Merci na ba partenaire nangai. Merci na ba tout bo soutenir maman Philbertine Samba. Montema adore ta. Tu peux c'est moté na Londres do ba tout bo soutenir biso merci. Lo nazana fier nazana sengo yo ya mamutulu la lambio. Nana sengo yo la mamutulu Jack aza en Angola baza na précisément na Luanda tout développer na bango tout décortiquer na bango ni na sala a parcours ni sala a boyebi comme d'habitude net au travers na bino inviter na biso photo joyeux to zo bango libanda puis to kota na bango alors merci na Raf Ngendo merci na JC Bangu c'est-à-dire grand prix JC Bangu volant d'or volant Mokondi tu peux ces mots et puis Mao la kiss les grands paquebots de diamants, moi qui c'est grand paquebot de diamants et puis venant Franck Moulumba l'homme de diamants, tu peux se mot et puis trésor ya baya trésor ya baya trésor donc tout le biso boza branché quand la mine a été invité na biso azokota donc boza déjà branché bon mettre ba volume comme d'hab bon mettre ba volume ya ba chombo na bino ya ba ordinateur ya ba télévision na bino pour yoka nini olambelo makoloba nini o esala awa nini asala na vie pas au promettre à ça nini donc merci beaucoup d'avoir branché donc ba tout bolinga biso Gino le tout mon coordination merci et puis continuer à inviter nangai je vais libanda si na kati ya Pisnel Valade tout ça toujours na Pisnel Valade comme d'habitude donc place biso de tournera na Pisnel Valade pour la conception émission biso ndenge minu bolingela merci Raf Ngendo na ozo salanga pour na koma lelo boy merci beaucoup bolinga biso Jomo Dango Hervé Mwanza Jocelyne Mapoata, Nolisa Kousakwen. Check, Fisto Manissa, grand garçon. Invité, entrez.
Merci fidèles internautes, comme je vous avais promis, Lambio, grand prêtre Lambio, papa Lambio, leader Lambio. Beaucoup la kasali moi trop dans ma musique, l'autre ngato surana et tout ba parcours Lambio pour na banu botami lelo, ba papa Lambio, koko Lambio, asala nini na musique na biso, aleka wapi Peni na bakisa la musique congolaise. Aiki emorote atambolina Nujak parmi bana ya papa Wemba. Tous en bon plateau. Ah, comme d'habitude, ba diaspora tout partout dans le monde, ba congolais tout pèse bota la biso. Nous sommes toujours là sur Congo Promo TV chez Raf Ngindou. Merci Raf Ngindou pour l'opportunité de passer papa Ngeli. Merci de tout bota la rabiso, merci de tout partager rabiso. Bobini na travers ana binone, mais ça la robora bat mingi na 4 émission. Bo pesa ngata 1 minute. Il y aurait remercié bateau pour soutenir l'émission. La Fabrice Mola, Mitouke Belé. La Zaina mon enfant, tu peux se moter. Maman était Jonker Abassier, moi Bello à Libanda. Zaina mon enfant et puis racheter Ibaka 2,50 m. Tu peux se soumoter dans la Julia de Lizambou. La vie continue toujours avec Papa Popcorn. Tu peux se moter dans Naomi Kanza. C'est-à-dire Naomi Kanza, tu peux chumbote, tu peux si va faire tout bolinga émission mbote, Joe Modango l'homme qui casse-paye, Joe Modango casse-paye, Hervé Mwanzano Moralix Makasi, et puis Joseli Mapuata, et puis Noli Sakusakoued. C'est-à-dire bah nous on a beau soutenir émission à 100%. Fisto Mani sa grand garçon, bah de tout bolanda rabiso, Odilo Mampouya, mon thème maman Rachel Moussolongo, Zavel Lopez Dizi Yambuka. Merci donc vous à brancher, vous à la brancher, na Bosan TV nanga patou Mosenjo. Un plein d'avenir. Tu peux si nombre de posa, à la brancher, bobenga ba oba non branché, ba comment brancher, ba kota na net, ba kota na YouTube, ba tala Lambio. Tous années à Angola précisément à Luanda, que je dis bonjour à mon invité, bonjour. Ah bonjour. Bonne santé. Pepe Lendozo de Fengaï. C'est jour les jeux les gandés. Bah c'est jour les jeux les gars très bien. Nayaki pour nous respecter Natala Monde. Naïba ndé na kosala pour dans ba image mais pour na ba clip na ngai. Ba clip ndé si o réaliser ba clip té mais o tala non tourisme do voyage tourisme. Ouais. Na tourisme té mais na zo filmer na zo ba image déjà ba zo ba image ba na kin bo mona ngo ba na Paris partout dans le monde entier. Bo mona ngana na kata Luanda ba image bo mona ngo on a ça là déjà. Merci. Bonjour papa. Ouais, bonjour papa. Bonne santé. Très bien, bonne santé Néozomona. Autambola trop, moi Afrique du Sud, Brésil, tout le temps en mouvement. Autambola, Yomorozo, c'est la production. Non, ça juste une promenade à santé. Promenade à santé. Le gars bureau na ngezali wana Thierry Bolongo, na Freddy Walelo. Ah, on a Luanda, Thierry Bolongo, Freddy Walelo. Na Kin Mandela Sokoto, Freddy Fassam. Donc, na zotambola pour nous bongisa musale pour nous Luanda, moi ba contrat mususu oza sous sol. Comment donc il na donc Coco na papa na yaya côté msupe na collègue na ngai. Comment on non mais je suis très content parce que tant que komagi mutaliboso à part la contact na benga nga parce que y a na code moi benga ngai mabaka ntsone. Donc, tu as ma bague en dessous, tu as tout le ganga. Oh, Zawa, personne mbala moko. Na kenda ki place azali parce que za vie moko wa sala trop pour la Congo, pour na ngana nteme pour na Congo, na ba artiste minene tout ya Congo. Donc za vie mon faut boire qu'il va faire trop et puis nzamba abattre la baxela ebele. Merci votre votre biso Jogolomana trésor lolo loma LL trésor lolo. C'est-à-dire il faut consommer mon mboka quoi. Faut là LL trésor lolo. Grand Jogo international dark international to pesi ba mbote do Jogo to bota la biso to pesi bi mbote lo. Bo fungola mato ibo mati ba volume boyoka lambio azanani azalinani asala banani pelelo azanani. Alors ça ni projet ni azana bo fond la to bo mati ba volume. Merci de tout votre biso pour le moment si qu'on a mis votre biso na Congo Promo. Merci de tout vos petits opportunités au biso. Lambio. Les ana batu musu botami lelo. Les ana bana musu ba ko si ba 10 ans lelo. Ba ko si ba 11 ans lelo. Ba monara papa lambio. Tout le monde c'est sur parcours muke lambio mabanda wa petit akoma lelo lambio. Bon merci mingi bana mike ba ibinga ite ba yoka kombola ngai lambio. O papa mabatanga na komba ndoka ndombe ngamolo wana za moto na nzambe na songi moto na nzambe ndé na sala toujours on a da chorégraphe ya sali tout la kata Congo na sali ba groupe nyonso ya Congo
Donc na monta ba groupe belé, na monta ba futi, na monta ba chancelo ko pamba, na sali na Oki Jazz, na sali na Betty Masikini, na sali na Pongolov, na sali na Tabulai, na sali na Werason, na sali na Jimmy Mpiana, na sali na Barbara Kanam, na sali na Mbilabel, na sali na Charamwana, na sali na Batunyusu. Ça va tout nous. L'ambiance beaucoup ça, na batona ni soutenir bono travail na bango quand nous avons vu beaucoup tout bono travail na bango en contrat to soyi bazaka na poste ba bingi bo travail na bon. Non, tant qu'on a travaillé na fait beaucoup le temps, on a déjà d'abord na 73 au babingi 73 ndenge no ba français ba bengango. Na gina tournée européenne na groupe Chemchemi tout qui c'est défini notre ressource. Donc na outi tournée européenne na moniti pas pour 6 na monnaie na misu na monnaie na Italie na tamoli plus de 9 pays européens na 73 donc babinga 73 pour les français na zongiki na côté pas Betty Masiki na tamoli na Betty Masiki ni fort na yeti awa Angola na Betty Masiki na tamoli ne partout na balomé partout na longo pas Betty na côté na l'air Pongolov tout salama nga na côté pas Pongolov na travailler na Pongolov après Pongolov na Friza international après à Friza international mais c'est Tabulei na longwe na Tabulei na côté na monté groupe na ngai na ma camarade na ngai Jeff Mulungo que je salue en passant na petit na biso Kembo Idrissa au bazana na Paris na pesa bango mbote sika bazali to sali groupe le fléchette de Big Boss na kinse quoi to sisi na to panza na le fléchette de Big Boss to côté to sali le phare rouge to passer ba spectacle sur la Watergate na lero na bilo ebité bana ba botami lelo ba ibakité na longwe na Watergate to kozonge pa Franco na Franco to kabone pa Franco na zongi na Friza na ira point noir na fandi 4 ans na groupe na ba danseuse na ba chouchou na pendant 4 ans na longwe kuna na point noir na zongi na kataki sasa na réintégré groupe ya Friza pas pour très longtemps na longwe na côté na Oki Jazz jusqu'à la mort de Franco. Ti Franco qui potonga na tikali akufi na pot ayiko kufa ngai na zana kisasa Franco aye bayene bemba Franco na Franco juste après mort à Franco je suis devenu indépendant. Quand je suis devenu indépendant après mort à Franco parce que frère Simaro Massia que je salue en passant alobi na ngai petit na Lambert Franco akufi mutafuta biso bambongo siko mutafuta bambongo ba salaire dans le suscité. À partir d'aujourd'hui, au combien indépendant. Dans cette zone, nous sommes yo. Travailler na bango, ceux qui contre les alliés aussi na yo et puis to futi mbongo. Yo continue musala na yo. So contre les to bengi on signe un contrat, on va les jouer ensemble. To zongi to futi mbongo na kwa ndenge wana. Nde banda wana koma ki indépendant donc vie Simaro bi petit comme patron na bénédiction vie Simaro. À partir de là, on a travaillé indépendamment. Vive la musique, ça n'a pas tout. Papa Mbaye, Abino, Redi Amissi, Moutoya, qui est beau, Redi Amissi, Abino, tout le monde travaille. Tout le monde travaille dans Redi Amissi. Papa, Redi Amissi, Papa Mbaye, Abino, groupe Redi Amissi, on a travaillé. Tout comme ça, en orchestre. Tout comme ça, en orchestre, on a comme une nouvelle écriture, on a ça comme Boana. Tout le monde une nouvelle écriture, on va tourner partout, tout le monde entier, tout ça, je suis le premier Congolais, papa Wemba Tchaï, président de Viva la musique. Et puis après, Moutoumoka ma présent après Ngazakiti. Parce que parti à Moussala, Ungana Osala, Moussala a danger. Moussala on a ça dans Pembe na ya Monique non, Pétuelo na repesa na pesa ba million mais na pesa pouvoir, na pesa pouvoir à président Viva la musique. J'ai géré Viva la musique pendant très longtemps. Tinde na ko longande bogana histoire. Lambio, aux 40e na idéologie va mettre chorégraphie na Congo pour n'habiter sur aux 40e. Chorégraphie, je suis le seul et l'unique chorégraphe ou ayeba Nikoleka. Ba chorégraphe monsieur na bangote, na mona bangote pe na yoka bangote. Pour ngana mona kana da 40e te na le premier. Pour ngam na banda idéologie wana. Banda idéologie synchro. Chorégraphiquement zangai. Lambio, moto lanzambe. Idéologie on aura un wapi to na inspira ko comment le mettre chorégraphie pe ba porter tu ba groupe au tambour. Mais oui bien que na groupe Chemchemi tout. Na 73 j'étais encore un petit enfant. Donc on a travaillé avec monsieur Bernard Van der Boom qui était connaisseur de Sagimana Kenge. Il était ça qui groupe Chemchemi tout. Apprendre trop. Et deuxièmement qui pas Betty Masikini c'était une école à Betty Masikini et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Pour ça qu'il avance même dans la musique, avance même dans la chorégraphie. À Betty Masikini apprendre beaucoup de choses
que son âme repose en paix à Betty Masikini dans les lacailles trop le mois sur la kena mwambangu na mobali na ya question que je qui est à Paris na mwana na Ikiki na pesi bango mbote na petit bade na mona bango de babotama et bon musala na ngana yango na kene nango likolo ti na sali na ba viva la musique ti au monde na sa ba chanter loko pamba ba futi na sali ba danser de ba ok jazz donc yango na kene nango ti le na continuer nango lelo o mboka na biso ba reconnaître quoi nani en tant que chorégraphe du pays on s'est retrouvé rappé bah on s'est retrouvé rappé tant que chorégraphe du pays mais oui pourquoi là c'est retrouvé parce que moi ça la sala que foot amaka so la sala loko na foot na kebabe ya kofolo mide na sali o sala nga loi na sali loi sala nga ultimatum na sali sala boye na sali mais après ko sala foot nga mbongo comme école neti autour ba niveau commune non lelo HP Poussani ba projet nous allons décider d'en venir na ma chorégraphie dans la projet belé ce qui me manque c'est l'espace dans un espace moko boye na ko encadrer ba fille ninge basali et na ko monter école de danse et puis na s'occuper na ba fille orpheline o ba para bazana ba moyen au foutre ba ba minervalité et na luka ba sponsor ba ko idenga ba pesa espace na ndena takana déjà ku ndena sali wana ida ka déjà ba danseuse mingi o ba para bazana moyen ko foutre na foutre ba classe o ba para ba ko salsa bango te ngana salsa bango donc mais na moyen moké ya on a senga toujours dans un espace moko on a quoi encadrer tous les orphelines orphelins au balo c'est le mon côté je leur apprends un métier et puis na d'autres na bango na classe donc ya on a un projet na nga ya on a d'autres tambola na kutala ba prêtre au bako idenga de façon projet na nga réaliser la melo danseuse il faut les kana bande de l'école to danser ça rolonga pe pa na bango a 4 classe ay ko bana bango ba danse donc dans danseuse mingi ba longa pe na bango parce que mingi ba danser tout monde que ba para ba na moyen au foot classe na été azomo na suka venir de que malamu te il faut ça na métier au lieu que ça qui ndumba na balabala a préféré ayi ko ta danse on est reporter que et ko rapporter quelque chose et yango na ba danseuse mingi mo ba rapporter quelque chose ba misuba za na États-Unis ba misuba bali lelo ba kenda ba zo ba mbongo ba so ba lupangu ba nini mais faut aller départ dans une famille pauvre et chercher comment dans quelle classe moi muta futa minerva la zati na que le monde a vu la sanga chorégraphie donc on a s'en sortir ba s'en sortir de belé trouver ba 5 ou 6 danse ou ya makasi ou la melo ba pesa pe ba l'orchestre minene bir tabe ah ba danse c'était belé ba mayenu bima bonisa kina pesa bazali ko babina yango ça ba katuka lungola ba shock star ba danse de mana shock star ngam na sala ka yango na sala biloko mingi na OK jazz na sala biloko mingi na Koffi Olomide na sala na viva la musique ko ko ba te ba kila mo grosso ba biloko belé ba bazon qui on ba donc na sala trop donc moi ko datanga ngote passer na nga ko tanga biloko wana te on attend biloko wana te ba tuba yebi j'étais le héros dans l'ombre, je suis en train de travailler dans l'ombre mais musala ngezo mon ami ça ba tuba toto ndima qui est lambe un chorégraphe international voilà et donc on inspire ko sala ba danse loko ba kila mo grosso ba bazo kion on s'inspire na nini tant on va na rabu et donc on s'inspire ka eza mayele ya danse so za mayela au crier ya ngone tina ngana crier pour se faire ça bato non pour faire plaire les gens parce que danse c'est le comment fait se faire ça bato donc balo seka balo sepela alors ngai do kwa ba congolais yo moi congolais na mboka na biso RDC danse lingi bato bali ko bina trop alors on a inspiré trop pour que sur la bimisi loko yo moto na facilité ko yambango parce que on peut comprendre facilement et on a moni kombo kenda na makinu lambu makinu. Merci fidèle internet pour tout votre la biso bana monde entier pour tout linga biso pour tout linga émission oyo lambio tozo imo muke que ton nom repose en paix papa Wemba levé ko ka et puis lambio masanga papa Wemba komela ka wapi ozala wapi sanga matanga papa Wemba sanga matanga papa Wemba komela ngana zaki na ndaku na lalaki moninga nanga moko sala na présidence bazaki na kikwiti batako c'est la première dame à kende kuna mbala moko babengi bango wana kisasa babengi bango na équipe la bango une équipe d'avance bakende pour la maman la première dame abinga binanga lambi babengi surtout songa kisasa passer papa Wemba kufi ngabe non andimité papa malaki malade mata bien ça ya kia okutu ka bijabi non kufi na bija c'est scène jour ngo shengai courir la quitté et puis dans la qui avant courant dans ngezonga ki batoto na papa Wemba ndire ki ndinga koyaki moi je ne suivais pas, j'ai dormi profondément na 5 heures tabayo benga avec papa Wemba kufi
na gina ba doute belé après ba yo confirmer na ba tout o ba taki pembeni Cornelia Benga Cornelia Malongi qui est à côté de papa mba je le salue en passant Moucha chinois Benga à Paris ba bi vie beaucoup là auto kufa lambo na lela qui fort na bana nga kutu ba les livres faut moi ba les livres parce que papa mba chez moi c'était un parent ya lokola papa na nga kufi donc on a lela qui fort tokela makama boga na soti na kende na bija po ko zakora papa mba tito zonga kirango na kata kisasa c'est ça séparation yo na papa moneza la gino très tôt non papa m'a poussé déjà à okende les bandes pour na lukana kende parce qu'il savait que j'étais très fort avec que na ko sale loko ezaka toujours honneur na ye eza toujours combo na muté lokende ke lamba ye papa m'a voilà ce qu'il a fait aujourd'hui groupe Mati bani banine papa m'a poussé et continue toujours à m'aider malgré tout j'étais dehors déjà vivre la musique azako edenga tout le temps j'étais tout le temps avec lui même avant sa mort 2 jours avant sa mort j'étais avec lui chez lui on a mangé ensemble tout Meli Tony atinga pe moi loko na poche et puis abina kabija mais na okenangola lena okenangola faut ya nangola na utimana tinda oza passeport na yo atiela au visa ya Angola comme ça tokena onzela mon Angola ça je ne peux pas na vivre là ba otala biso moi trop basé belé surtout en France et surtout en Londres mboka ba zaina mon envoi moi to pese mo en passant zaina mon envoi moi Jonker baza moi trop yo zaki na papa wemba message net ki la ba fanatique na effort oyo zaki na 22 jours papa mba donc on dirait qu'il savait qu'il allait mourir donc on a pu comprendre que papa mba va mourir est-ce qu'il va kika ko kufa mais na télé ba dire mi papa mba zoro bananga na mona que papa mba il savait que a ko kufa parce que papa mba sanga lambo obikata ijo mokolonga na kufi banini vraiment ko se manifester à gravité ko sala ba déclaration belete ko lela ku ja troté au contraire faut sambela nzambe de façon que après so ba courage tiba ko nokunda ngai atunivier pour nini pour zo ba newa fait bino ezaka ba masolo ni to kubeta ba masolo et on a le ba ki papa mba aiba ki liwana et ça me faisait très mal papa mba au kufa vraiment ndenge on a très tôt on avait vraiment besoin de lui voilà dernier message on te comprend en s'il vous plaît so ko bandila pour na batu ba ki binti message j'avais beaucoup les ala qui avait petit na lambu un jour pour liwe a misika un jour ko wanga na kufi petit na ko lela troté ko se manifester te ko sa ba déclaration na ba télévision na ndinga malamu te o za kama ya misulu tambola nango so tambola ndenge wana le msumu na wa kata moto pesi otami o za pena DP sur terre o za na mawana yo za na pena mawa ya mobali donc o fandi pena calmement ti ba ke no kundanga yo za la l'aise quoi voilà merci papa Lambio merci na ba de tout bolanda biso merci na ba de tout bolanda nous check et puis siko de l'eau vivre la musique toujours aura de gauche à droite koufier za de sous-souté vivre la boye impression bino mozaina papa mbezani accompagne bien te vive là toujours aura un message koufi oh muto gérer bientôt que c'est koufi vivre les koufi là il paraît toujours yoka yo ça la bino ndeni bana vive là non mais papa zate mais maman zali mère Amazon azali vive la musique na boga mère Amazon maman ko kamara maman za misente mais tango déjà zu makambo c'est que okoka tango déjà zu makambo mais c'est que okoka parce que papa Wemba c'est mère Amazon c'est papa Wemba donc bonne chance na batika na mouvement et puis na yebi kiloko bazala boka maman ko encadrer bango pepele maramto ezana kitoko mais à travers yo à travers ba chroniqueur mususu bazolanda so ba moninga so ba zwinga na émission batuna nga makambo te ote batuna nga makambo te parce que oto ka makambo via lobby donc tia zo yebise makambo na nga pena za pene donc yalo ba lela été global lela été donc lela té c'est trop dire mais lela té ko bo manzo tout ça non uzana mawa mais uza quand même na moi charisme vous comprenez donc vive la musique ezali lokola mère Amazon si makambo c'est que mouvement ezali mais ngala comment ngala parce que nga changa déjà collaborateur tant à longo ba musicien nga changa collaborateur parce que lui il est l'homme prudent voit le mal de loin donc à sentir déjà mona nga yo déjà ina moni
autorité zali azo kenda au monté tout ça que mission la fois passée na Djoubek kuna ezaki bien ndule pena très bien bana moyi bazali kuna ba yaminga ba roi Castilla bazalaki ba demukoko ba maître bozo ba petit na matunge ba petit na kaba ba peine de mort donc ba petit na matunge pena donc ba simbi ceinture na kata Djoubek ba yamba très bien ozo comprendre. Donc naduka tu bazali nazo bunda parce que naza mwana mbali fona bunda et puis message monsieur ezali nazo kitakin nazo ko vendre c'est ce mouvement na jazz band donc New Jack jazz band parce que na colère au sakanati mais moi na manifester ça te maintenant na colère au sakanati na ibisu yo contre banane contre qui mais musique ezali bagara homo musique eza ventilateur mokili eza ventilateur ya omona alanda ko ventilateur ezo sala solo ngokango sala kaka faut que ventilateur qui baluki coriniser à tour de rôle somme dans ça succès tika ina succès ne mokili eza nzambe on se comprend mais voilà merci toujours une koto na libuko na ngaya moi si pas grand poète lambio papa siko album na tout le monde a générique mais jusqu'à l'album banze monsieur biminante et 8 ans tout le monde qui a été 5 ans album non ouais logo ya malamu il faut mais pour ba sali lango bien ba album monsieur allé c'est ba 7 ba 8 be maté si ça peut dans studio si ça raté on a tsaki wala na fali pupa na F victime mutu na sema ko likolo bolota la générique wana dizo de kajana YouTube ezote kama batu ba beta F victime lambio au mona image bimi wana eza tso beto koti au sombi ya nozi momba esika ozali vraiment soko koti kana YouTube na Sankai Club koti na YouTube ozu image wana otiringa na Sankai Club kuna na kata Afrique du Sud et beta ka déjà ya nozi momba na peso mbongo millionnaire grand prêtre Lambio pourquoi ponaika ka F victime et produire non F victime il fait produire nga parce que fallait pour pas niveau comme nango ils a niveau ko sakanate d'accord to na YouTube même Beyoncé to na YouTube parce que ils a la marque fallait pour pas mais Lambio pourquoi ponika ka fallait pour pas mais fallait pour pas petit na ngandi ozo mona lelo kata monde ne utambola na Afrique ma fallait pour pas zo mener fallait pour ça na fallait pour pas donc faut on a blague était fallait pour pas le star numéro 1 RDC sur le plan international et puis calendrier très chargé à tout bima partout dans le monde entier alors que nous avons des artistes pour se kubimater na ninga fallait pour pas mais manga promotionnellement monde entier batuko ba benga ngati ba koma ko benga ngali ko na YouTube wana esika fallait ko placer yango oh là là problème sur les abos mon inde oponi fallait pour pas wana est-ce que coopérer sur na petit no faire rigolo faire rigolo ba petit na ngai siko faire rigolo apesi ngai logo ni na ngona a produire ngai ou bien ndenge ni pour na c'est toi na producteur rebelle moi tant musique na biso tambola producteur ni na ngoyo fallait pour passer les maisons de production à produire venaye est-ce que tel fait rigolo hein qu'est-ce que vous faire rigolo m'a proposé que veya ça la boy ala petit na sola là yé so c'est petit na faire ndeni ah bien mais depuis fallait pour pas produire nga bango ba communauté keba surtout faire comme keba par rapport à ndeni nous peut biso ba responsable Fabrice Mola trop de cas zaina mon envoie mbongo na mbongo rachita ibaka mo sa valeur faire comme keba ne on a tenu que na débit tant on dit mi fallait c'est que faire ba au final et comme on a rando au final ndeni na sala que pas faire été il m'a jamais proposé quelque chose on na boya osela ye la carte groupe na ndinga zali on ba misela nga bazali on ba petit nga la format bazawana dans la danseuse babina kune pa ba bida pa na ba uté pa na ngai hein à cause de contre nga poné il est devenu jaloux pour rien parce que jaloux de Fallou Poupa à le temps jaloux de Fallou Poupa a commis jaloux de Lambio da produit par Fallou Poupa wana na mona ngwe le côté na mona ngwe le côté parce que nga ba artiste na travailler na bango c'est pas petit na ngai wana na pesa bango ba bon ça ba petit bo ça ba bon na bonne qui n'est bien ba Fabregas ba petit na solo na bango bien est-ce que na contre nga pour Fallou produire nga non so ba na mo ba produire nga na kuboya te mais le quoi na contre na Fallou Poupa je suis avec Fallou Poupa na to betana ye ba luka pe moyen ba produire pe batumsu baza ba moyen baza pota ko produire bango mais nous on se le ba comme bongo na faire rigolo bongo na ndenge expliquer biso ba to biso ba comprendre petit na nga wana ba polémique faire rigolo ye moko alinga ko lobisanga société to kutana na yazo leka na ngapi na leki
lambi yoza responsable oza mukolo oza na âge plus âgé que fait rigola manke ngai ya manka ngai ngai nazo kita pena bo la vadi Congo ya kota na karibu ngai nazo bima a double ngai apesi ngambo tete fait rigola ngai na mukolo ngai na ko bate faire na ba mbote pas faire non faire fa bande pas ngai na kurutu nae na moni bango nde ba évoluer pe na wera tinde ba komile lo ba faire nye ya mona ngai ndenge na évoluer te ngai na moni ndenge azo évoluer ndenge azo koma faire rigola vous comprenez mais ya moni ngane na koma lambi ta yokuta ngana déjà lambi ta wa lekinga na forcer te on est dans signe d'impolitesse vous comprenez mais ba petit tout batikali on peut pas ça ba succès na ndenge na bango ba pesa ka ba respect na ba petit na nganu jak ay ba ni monde entier hein est-ce que ko makenga pour faire produire nga a mona muke vous comprenez ngana sali batu mingi ba na idée batu mingi na musala oyo ba beti na ba salle mythique et belé na ba spectacle danger. Ce n'est pas ce qui fait la kangelinga kanda à l'linga parti ne na yawolela na olela ni mais idéologie on a bino bani musique moi kala fene biso bino bani musique na ba obeti ba prêtre tout est musique oza pe prêtre ne to oza monument ne bite konga pour te respecter ba touté mais oza prêtre oza monument ne le faut pas longola chapeau pour na ba parcours no ba keso tamboli wana est-ce que les idéologie bino botiki la ba petit na bino que lelo oyo yo so na jibe okoso na wera koso na te za idéologie botana banda ba kala otondeni. Non, moi je suis pour tout le monde. Ngada chorégraphe à pays mobimba. Na solana frère, na solana na wera, na solana jibe, na solana papa wemba, na solana kofelomide, na solana batunyoso. Au côté de même nous dire que moi je suis pour tout le monde. Et la première artiste congolais, ah ça n'est pas manquer pour ndekone artiste à produire nga. Na yebite soki yazaki na mbonga produire nga na boya ki na yebite parce que produire moto c'est pas facile, il faut avoir l'argent et petit Fally il a l'argent, il a osé mais produire Fally Ipupa DiCaprio na yena ngola wana Luanda petit na nga carton na ngola olingo poma lukapa na dundu kuna yaki liwa na pesi batabu ya dundu moto ukito panda shala le boss hein panda shala epsinga petit no Fally nga panza lukapa wa babi barnei pile masa na ngato olala mbetu moko ayipsinga vena ngai masa na ngai Fally Ipupa linga boma lukapa sama kamonga ngwa lambi yo produit Fally zo produit yo Fally za producteur na yo za no lambi mais babi lambi comment ndeti porter parole à Fally comment on le na émission ba mi le zo ganga toujours Fally Ipupa grand prêtre Fally Ipupa zo produire nga non mais ça il fait ça na ba limite ngana mokolo ba grand prêtre ndeni na lo ba Fally Ipupa tagada producteur na maison wana marque on F victime za yi Fallait pas le barab non fallait pas le bela Fally fallait le bela F victime mais je de produire ya ode mokolo na ngoza Fally mta uzaki lo kona posa na yango c'est Fally qui donne l'argent ya marque victime wana na pesi la jeter ba fleur parce que ngai zo na tout ba kombo na yo faut que ni musika so na lo ba kombo na ote ko kita atota bosso za mbongo bele so na confirmer mbongo na ote batu mondo ka mbonga bana bitendi lelo on ozaka nango wana moto oyebi ete bokutana na monde ya business akabela rola so tani komona ete komona ekitana nini lambi moto na yebi ete wana eza makambo vi na ye mais bato na yebi bango oyo nga na sala na belle na bango na ba télévision neti ba Baudelaire kuyenda les grands samaritains les seigneurs eh obeni ni faza na ngote hein omona ngote mikolo le kina kata isana obela mute ba chila mwina yebi niveau na ete hein na beta ba Pedro Malange igwe hein yebi niveau na beta milliardaire François Ndonal le boss muta mbongo belé na pesa ba kombo belé na bato belé na bisa bato ba kombo mingi na bisa na ba télévision bato balandanga ba artiste balandanga ba Jojo Mandiki mapata longue des actions concrètes tu es ah mais comment tanga na baniko loba ye bato balandi hein Didi Kinwani tanga na bela Didi Kinwani bodo ta tembete ba kata ya sana kata Congo na kata Ngola ba yo ida ba camarade na ye lenda na tanga tembe na ye lelo la vie continue donc moto na ndenge ngana na ndenge na ngai ngana lambi j'ai la bouche du pouvoir quand je cite nous à la télévision ba tout wa moto na tanga yo na sana nyango taba ya ko découvrir ba mona oh c'est un homme riche donc ya on a ba toujours que lambi camarade ba boss petit nanga JC bangwa yebi yango hein que so ba lambi
il a la bouche du pouvoir ya tembete tuna nadu mais parce que l'album na yo fallait pas interpréter to inviter featuring to bo travail ndeni na travailler na fali na tika image ya fali na kati album na début pe na suka et puis toujours kende parce que na studio lelo na kata kisasa studio moza ultra moderne le monté donc ya ko sakana te da ko ta ko na para banzembo na ro sala ngona ye et puis ko bima na ko singa featuring na ye ayemba na ngai parce que il a zo pousser ngai parce que batu bazo mone na monde entier ta ba mone na nga nga mo wote batu bile ba barbara kana ba yemba ba fali batu bile ba yemba na fali yo se ba yemba ka pona ko yemba pamba o yemba pona vision te peut-être sur le star américain ba niveau de ba ti film na barbara kana ata Beyoncé do tala boy ata Maria Carey do tala fali pour ba akutana soka moni na barbara kana ma tuna c'est la seki o barbara c'est une chanteuse congolaise aye bien ba mo ozo monango to papa mbazo baba tu so le batu mutabimi papa mbazo to ngana na lokola likuru faveur la bouche du pouvoir dans mutalo sito la télé pour tu so ko sito la tv bo il est lokola car il est quand vous comme na bois ko me kena ngokaka mais batu ali o basita batu so bois ki yo moye fandi n'était pas souverain leader hein so bois ki fandi ba Weranson hein ba Koffi Olomide ba c'est belé on va voir rapidement. Faut qu'on force la tirette. Et puis quand promonto sur la musique n'a besoin de tambolaka. Tu as un message ici, il paraît que l'ambi tant que c'est le ici générique naé, il y a ici séparé blouson au à l'attaque. Bacha 0 mot et orange. Et puis l'ambi sombi blouson on a laissé un missé. Et pour blouson dans les bossons qui étaient dans le Congo, je vous ai confirmé avec force Joe Modango l'homme qui casse paye. Force tranquille na mbaba pièce Joe Modango mutera na Congo nandu les héritiers watana bien PCB mbote wata plus et puis là milo metanga monika selo la tiango le roi selo sur la folie là milo zombie blouson na son misene na générique mais c'est Léo déjà ba yemba na fali o monango te ba yemba na fali c'est Léo moni fali ba yemba na ye ba yemba nzema didi kinwani est-ce que bien côté ba beba ba na suta yo moto lo bien ngo mangale bike feli c'est Léo il a passé la télé avec tout il est comme comme ça kala o ma be ya ki nous ça pas tout ça ba mona ki avec ça bango a limbisa ye mais enfin makambo yesu sale makambo wana bazina ba guerre makama bilamba blouson oyo alati na générique blouson zo gangia na TV blouson bo exacte na Congo blouson oyo to sutuka wela melo balati son misene mo boya masque makama bilamba kudu kotuna ngate ngana mona viva na musika ngana mona papa Wemba avant batu mingi bazo bilamba mingi papa mbazo kango papa mama na pesi nganga wa ndio za wana balineti mingi batu balata kwa television papa mba pesa nganga wa so na zango na mona ngala makama ya na sapte na mwana na ngal leader masqué River 20 leke ba nadu azobi makala mingi ti combien trop leader masqué c'est quand les live forme na mona longa leader masqué na benga les plus beaux musées de la capitale kala mingi te ba koyoka eloko kubeta ba koyoka kubeta la singi na batu mingi bazo numéro na ngai ba benga ngai po bazo contact po bazo mabanga na bango na ngite la milo mabanga nse mongona komila nzemo bon album bande ou menesi bato musuba ko longo bendenge nini pour niveau tous les missions la ra numéro pour mabanga album to ko bana suka na ntebe na so mabanga na yo bate aro fali so azawana c'est que libanga ko miso cher mais na yebiso ke na camarade ba patron na ko boka te muntu akomba na barbana boki pasa ni o muntu abemba ba saki kuna mais comment ngana boka ba boss na boka ba boss River 20 ba boka ba boss na ba laksenga o papa na yo boka papa na yo Baudelaire kuyena boka papa na ono aussi Mwamba boka papa na ono Jack respecté et respectable papa na Alex Fumun c'est hymne national debout congolais hymne national ya ngolo bengoni hymne national ya bisuta batanga mona yo bien Angola fans Alex Fumunzi merci si c'est quand somo bonso abiki bonso chumbo zo numéro po ba biso bimité album oyo c'est que ozano bimima bimate c'est que ya bioté ba bonso numéro ba pesa ba numéro non na ko pesa numéro te débrouiller au contre ba WhatsApp pour ko mona Lambert moke ozo numéro na ngate po so na pesa numéro ba to benga ngana désordre donc comment net dérangement donc kotaka na WhatsApp numéro WhatsApp parce qu'il faut passer mon numéro WhatsApp Lambert moke Lambert santé hein
Lambert moko côté au moninga au komelinga. Voilà Facebook, c'est que Facebook. WhatsApp kaka. Facebook kaka kota kaka. Mais beaucoup de numéro nanga, beaucoup de WhatsApp numéro nanga comme ça on a pas numéro après très. Bah tout bana poste ba bimanet ba succès ka songo. Bon dilo mampuya ba rachna ibaka. Trésor lolo déjà aux ans tepoye aratara soutien ba disque tout trésor lolo. Processus ko yo l'album avait interprété rien tellement vocal mo rochete moi idée mo maele l'album avait. Donc normalement nenga zosonga boya zosonga le 11 après le 11 ngana to kene Paris pour un featuring spécial ya nzembo ngana yi. Donc wana penda eza penda donc kano donc on a ebisi OK talaka sikoyo koko lambio ndoki ya ndombi l'homme le plus demandé avant d'aller à Franco avant d'aller à Papa Boulay avant d'aller à Viking Kessermini avant d'aller à continent ba on surtout ba vie beaucoup donc ça mutumo faut boire que ba fleur rebelle à ça mutumo faut qu'on respecter parce que yazanga benga que respectable il pas benga respectable mais ceux qui petit moi muki obimi beaucoup mais on manquait vie au monde que trop c'est pas non to c'est petit na lobikate ceux qui petit moko to ba petit moko ba ko bima to ba massa moko babi matin mususu ba manquer de sepela na ngote parce que au commencement il y a ça dans papa à grand prêtre ça la trop na musique ya Congo et puis ça la trop na musique ya Congo on se comprend donc mais ngana au sepela na ngote na au sepela na ngote ya ngomoni babaka ki œil pour œil dent pour dent c'est la lion du talion comme reproche pour ça l'inter artiste reproche ya to selon yo lobby lobby a manqué vie non tenga na lobby muta manqué vie te Nathalie si au karake il y a aussi tout ça il y a aussi le vieux loup tant on meka musape au tala rapaz zo meka musape pas musu balia rabato on comprend donc bakozo na yo mutu na succès na yo mutu to bazio ba mili OK ba liango on comprend donc tout ça ba congolais faut que ba ko banga mukolo parce que respect ça réciproque. Si tu fais la lamba bani ba makamba beti masikini bani bana biso kutola banchiki bani bato otanga na banchiki ti ba génération oyo zotanga ba yé kutu bazotanga na nga kutu donc ngala zana no New Jack bango ba otala ngana na TV na bandaku na bango nzambe basunga biso pena na koma lokwa New Jack na tamola pena bakara danger lokwa New Jack na kepi ba poto lokwa New Jack na koma pe respecter lokwa New Jack et bongo siko yo kono manquer lambio devant nga New Jack na zero simbate et aussi mbati na boko tanga koma mutu na lobby ko na dimpi ko tanga koma mutu tse mais oloke na lambo les gars na pas New Jack siko mo ande na expliquer yo. Merci votre bonne la biso ba comprendre po baza mikolo baza bana mikete Ali Bokuma la voix autorisée de Djoubek grand journaliste na Djoubek ayebi niveau lambio ayebi ki lambio makata Djoubek azolanda donc ayebi ki c'est mbote confrère. Donc œil pour œil, dent pour dent, c'est la lion du talion. Merci votre bonne la biso ba comprendre baza mikolo succès ka songo me finu ka Paris keli tumbo AGF séparé papa la midemo programme dans Angola puis ba séjour na yo tous on timbula nini ti journée tous en Angola nga kala mingi te na dozonga passer dans ko continuer biloko na ngai kala mingi te na kozonga na minga oloba te programme na ngezali na yiki na Luanda na inspecter Nathalie na kutala ba camarade na ba patron et puis na ozonga mboka on a connu loko na ngai na pesi mbote na bijou de Newade expliquer bango makambo na za koloba poza ba réalité mondani mokonda dundu na pesi mbote mondani na pesi mbote na nikesi nitu mute batila mwi na Pedro Malange Shikito Mushashino Cornélie Malongi bien beaucoup la koufité pour voir ezali banzembo ezali donc on meka toujours continuer na vivre la musique bazali mais Amazon Simba mouvement n'exclut personne benga ba petit nde beaucoup la tika bango sangisa bango soutenir bango et puis idéologie ezali so ba makambo eli ya kotuna biso botuna biso to ya poto bi ndenge ni to mema vivre la musique ba conseil to ya kota toujours ba faire on peut ba faire avec na biso to reketaka mingi na Paris na pesi mbote na kanta yalala makama bilamba boutique la kanta yalala ngai bilamba vibo cool pantalon nyoso na ceinture nango papa wemba akabelu lamba atala tango kala umula ka pesi lamba sekane mutala tango te na pesi mbote na Emmanuel Kianda Kolomabele le milliardaire François Nduna motobe na Lidi na kati ya Djoubek
napesi bino mbote bapeti na ngai Jean-Claude Fundanga Zimakanda le roi Pelé. L'argent n'oublie jamais son maître. Mbete Boutros, oh Boutros, Oma Saranga Angola, napesi ba mbote trop. Freddy Kwanza, Ayatollah Mandela, Grand Maître Costa, Wabosco, Kaisala, oh Maître Tirbo, Pierre Binda, difficile dans la vie à moto. Sans oublier Baudelaire Kouyena, les grands samaritains. Didi Kinwani, c'est l'homme qui a la réputation internationale en matière précieuse, les diamants, Tembetidzi. Pesimbote na souverain leader, Jibim Piana, Pesimbote na Weranson, na Pesimbote na Wazekwa. Film toujours, hein, Fiakula, na Pesimbote na Legra Mopa au Kofelomide, Cindy Leker, chanteuse na Linga Mingi. Na Pesimbote na Mbal na yo. Nzamba batela bino. Botela nani? Afi. Olingi ni na lo basusi. Ko di sini mbotela mobal nena. Yo yebi. To ba ada bo frère na biso, fe moni bot bota biso ba responsable fe. Cindy Leker, azali mwasa azala mbali te. Kasi biso neti ngai bo Cindy Leker azande ko nga moi si na ba bo frère na biso te. Vraiment na profiter lelo na bot bota la biso bo fonga ma to bo mo ba volume. Si c'est ka songo ma volume, fa bo simo la trop de quand ma volume bo bo frère na biso mobala Cindy Leker. Fait trop temps comme na pesi mbote na Cindy Leker na mobali na ye nzamba batela bino. Ah, lambi ko sa biso boye TV. On fait pesa ga mote buto bata ko mbo frère. To yebaka na ko mbo frère te vraiment. Kolo ba ko prononcer ngo officiellement ko yebaka. On a prononcer on veut. Yo moko yebi kaka, muta ko prononcer ngo. Nzamba bata biso batimi ba mikolo bo timba. To se ka moke. Kanga photo. Wane mobile ne te wana yo mutu lobi yango ngana tuni wana soki mobile na lobi te na tuni ndenge wana te na lobi kanga photo. C'est bon, to continue banga. Mabanga olingi mabanga ezali belé ya ngai. Oza libre yo na yo ne to ko boka bato ba sepela rapo, boka bato bien. Pesi mbote na mona na ngai liboso ya vi na nga Sido Shabani Lambio na pesi mbote na bakoko na nga 4 na Paris na pesi mona na nga Raisa na Paris na pesi Sido Kambaji Mamanganga Sido Kambaji Mamanganga na mobali na ye Frank Njenje l'homme de diamant di oba bata mangai bwana patate bwana lokote batu babata mela Luanda na lobele bino na lote na kolobela bino na kin mais oba bimise longi na bango na mundi bango na lo sepela na bango baza oser marquer baisse ya moyen mais bango moyen ezali Sido Kambaji sia moi sindete hein yenga ye nzambe mokilo etinda mikaka motu nyonso tolingana toza na amour toza na bolingo mais so toza na bolingo te ozolinga ngai te ntango napesi mokongo sa nini okotyanga mbeli me ngai nakotya mbeli te mais ntango nabandaki ndule na 73 oyo babengi 73 bamisusu babimi lelo bazalaka wapi bamisu baza koboma bampuku na bazamba na bakikwiti bamisu baza kosala babilanga banini bamisu baki na bavillage mais lelo oyo tokomi ndenge moko yango wana barespect tozanga mais mwana moke banga mokolo napesi mbote na Jean-Marie Kawasaki Lex Fumunsi hymne national ye kuta bina ngatu Lambio kokende te zelanga wana poza na suka na enveloppe Goder Bangala ngai nzambe bavula angola wango ese na Luanda oyo na lumu na binoti na kolia te ngai na kwenda sango malamu na minga oloba teleki na ngai nzambe batelo na mosala na yo goza ngona polémique te na tolo ba réalité parce que moi je suis quelqu'un qui parle la vérité on a le balabino nyonso leki na kate internet za ba réalité vous avez ndenga lokuta te poza ba réalité ba biso ko ba kelambe lambo olobi faire mo ayibi ka mankanga mais à souhaiter la bonne chance pe na limbisa ye nzamba batela. Merci fidèle internaute to mo ko na suka nene sarabi nous mais ça na émission biso na émission oyo to yambara batu nous avons au milieu du village ce qui vérité ça to ba vérité ce pe maramoya to solon comme d'habitude présenter toujours
sur votre simple serviteur Migeni ma papa Ngeli autrement dit Jeune Star mon ba dédicace na Free d'ici pour genda on ma trop pour tellement clôturer. Donc normalement voilà ma dédicace dans ce programme album nanga après la pluie c'est le beau temps. Donc vous autres à la monde entier na boiga clip moko, pas d'argent pas d'amour avec Petit Atibelez. Bien signé Jojo Mandé qui va pâter avec maman Gel Barwani. Mais Kalaté besoin soit album na bino ya mobimba. Naza na colère ya Gosakanate, je suis très fâché trop même contre les Kébéré et les Yongololo, y compris na Baduru, Bawadie. Kalaté besoin soit album na bino ba Mbumbulu. Na pesi mbote la bijou Misula na kati ya Jubek. Na pesi mbote na Omar Loabea na kati ya Jubek. Na pesi mbote na Drag ya Mbongo na kati ya Jubek. Na pesi mbote na JC Gala ndeko Jean Bedel Gala en direct de Mikili. Na pesi mbote na Mati Iyolo na kati ya Londres. Na zogi na kin Frida Fassam petit nga Jemimana nanu ba petit quoi pour vendre sa mouvement parce que fin du mois na zoya na zo sala événement et bouger monde té mais économiser sa monde parce que na sina bouger monde na ça c'est viva la musique nouvelle écriture de Papa Wemba Mokili Mobimba tout le monde est tout bouger bankaka bashege bayaya c'est la voix de Nadou New Jack après ça to balou sur page. La vie n'a pas de prix, on l'a biotisé. Mon kilo autozandé à Kaïsala. Cause à la bonté, mauvais pété. No Jack, méfie-toi. Jalousie fanatique n'dengue no yeba. Jalousie prokiziba, prise à ma baie. Ils ont toujours récupéré tout à prise à ma baie à des catch. Tokenabino jusqu'au fin fond. À quel États-Unis d'Amérique, moi, c'est un docteur Nelvin, à 4 États-Unis d'Amérique. Kalaming tila zoya fara toujours qui est en Uganda mais pour na featuring wana ndenge to solo laki donc message nanga yango wana merci na totali biso Rachina Ibaka de 50 ina mona voma et puis Naomi Kanza toko si saboté ça to beta lisolo base Weston ya sapatu o papa lati papa sapatu o somba ki to batindaki oya golf à Weston migenye petit nanga le tumba ide biso solo biso golf à Weston po bana poto bazala mo batembe trop ebi ke ngana mona poto na bana na poto so na besoin golf bantindi na bengi mona nga sido nga mama somela golf à Weston mona somela na Weston atindi nga yasika mama somela ngando avec bavette somela ngando ye merci président Totem na biso Totem po to mina suka merci patron pour la forme pour nga na utana vivre la musique. Merci biso comme on a aboué tant que papa était responsable nini o banu bako kanisaka yo soki ba soko zate nze muni olingaka mingi o lelo ke bato balingaka lambio ata bazo mona te mais soko kinze mo bité nze mo lambio olingaka botika nze mona lambio balingaka ngo mingi ata ya Fali ata ya Fir ata ya Wir ata ya Jiba ata ya Kofi ata ya nani ata ya Héritier watana Bebos live o moni ki olingaka mingi nalingaka banzembo presque nyonso mokili mais na félicité petit na ngai Héritier Watanabe kofinga no batute sana musala na yo succès na yo na compte na yo na ye na ngolawa na yo ke pe banzembo na yo ezobeta batu masa makele kuna po banzembo betela passe pozo na côté na kutaka viva la musique so na côté viva la musique te na côté Kofolo Mide Papa Wemba Fali Popali Caprio Ferré donc si tango na lobaki o Miguel lobby tango na lobaki BM na Angola ezobeta na kata ba yes na kata ba transport na biso bazobeta na ba radio nationale ba lobaki loboy moi trop mon veut pas même 3 jours à reconfirmer que BM ezobeta là so muta sa lora malam faut betele mabuko bravo wana ba petit frère ba Héritier Watanabe wana ba petit na ngai bana respect ya on a sengi azana respect pour Nzambe asungaye que pour que ne liboso il faut vraiment qu'on mikisa Nzambe atombola yo donc olinga te ko kena ba polémique makamba kala lelo za makambo ya ndulende beta ba yoka yo ba sepena banzemo yem merci mais nzembo bato ro kanisaka yo soko zate nzembo yo linga mingi embika mukie bato ba ke nzembo na lambelo ba préférer ngo mingi nzembo ne yo linga mingi fulangenge bukanzanga mingi na fulangenge kwa mwana wala li premier lo na sala na Papa Wemba bukanzanga mingi ngomba koluke longi na yawe na bapasi nanga ngamo umbu na yo yawe yanolanga
ata pasi ata minyuku ata nzala takozanga tia elikya na yo epai na Yesu Mesia kolo na biyano. Naebi papa Alphonse. Le cela docteur Alphonse na yo kaka yango. Nae a traité bien naebi. Naebi papa na docteur wana bigisa ngai. Docteur oyo Alphonse tozo yoka zo sala sango mikolo Yem takangi Luanda. Na yo kaka ba traitement traditionnel à sala. Na ki sango na ye mingi. Ye penza côté wana des fois te. Mais pour la nito ko pas papa Alphonse o luka solution. Docteur Alphonse mutasala masolo wana. Parce que na yo kaka batu babikaka bakendaka msusu agite mais akepena boye simbi. Prêtre. Mais naza au courant que asali sakabatu oyo na mona la solution na masolo wana ye pena ko traiter mobile pena ko zonga pena en forme. Docteur Alphonse a traité bien. Une semaine wana na du traitement na mona eke na bongi. En tout cas naza convaincu puis musane zo se pesa peuple ngolo pe zo se ngamo ko pe. Ba ka oyo zo leka azalaki na problème kingandi akepa docteur papa Alphonse a dû lango solution. La kutana docteur Alphonse a se retrouva normal. Naza bena épreuve. Do sango penda do. Na sunga pe batebele. Na nzela na pe batu mingi bazo ba gegizo ba bota, babala, basa pe makambo ebele. Papa Alphonse asungi batebele na ngola awa, apesi batebele lobiko ko bota, ma malade nyonso to azo traiter parce que na mona batebele bandimaka komanga boya. Non na kenda te mena yebi ka traitaka. Petit frère na ngai azwa traitement pa na ye. Na mwelo mo songole dérangeaka ye par la grâce de Dieu na traitement na ye vraiment lelo to ana bébé na biso oya za docteur oya ayebi mingi konyeka bongo de conseil na ko pesa ozalaka bongo na ligne wana ko bunga nzela te. Alors a continuer na musala na ye ndenge azo sala toujours mais sala ngula nzela moko eza ki obanga nzambi na banzela na musute. En tout cas félicitations na ndenge ozo sunga biso mibali ezo sala penza malamu mingi continuer kaka ndenge wana docteur. Akoba malamu na kosala musala na ye asungaka population mingi atia mbongo liboso te ko bikisa bato lobika bato za na maboko na ye. Musala na yo ndenge osalaka yango pona kosunga bao bazwa mbapasi continuer na yango en vérité. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Nzambete, Mobulu. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngendo. Il nous dit les jeunes leaders de la gaille. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui toque. Vraiment on va s'amuser et les Yambongo. Yawa Omeni et les Yambongo. Congo Promo c'est vous qui payez l'addition et les Yambongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout, tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc enfin batika au vivre. Tara Congo Promo, to kota partout. Bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc on biso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Au Congo Promo avec Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngendo number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut que les États-Unis to bona biso te auto juger ba 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 tete ta biso ne pour le Congo et que